Merci beaucoup na balandi na biso ya Océan du Congo ba fidèle abonné ba oyo ba misana ko anda chaîne na bango to lobaka chaîne na bino ya libération chaîne oyo bombaka vérité biso to lobaka vérité biso to bombaka vérité na série PKT awa no Océan du Congo nde biso to kitaka sur le terrain pour na kozula bino maimanso ezoleka na mboka na biso surtout ya mabe ya malamu te ya mabe o ba politiciens congolais bazali ko sala bazo kosa ke balingaka ba peuple balingaka biso te bandoki na biso ya lelo eza ba politiciens congolais. Ce qui peuple là a souffert, c'est grâce à ma politiciens congolais. Ce qui le peuple a élaboré, c'est grâce à ma politiciens congolais. Mitema mabe. Kasi tant que tout le monde a bango lelo bazo beta milelo bazo akoloba. Bon pesa biso sous ma boko na 2023. Bon pesa biso sous 5 ans tant que tu pesa bino 5 ça pas bon ma biso. Pour on est boza bo biso de gendarme. Parce que tant que bozo to pesa bino sous 5 ans. Pour to kufa mobim, to pesa bino sous 5 ans te. Oh to pesa kibino ko kite bo mi ba peuple congolais. Alors tu peux faire sous 50. Dès qu'on a la simabilité, on a monté la vidéo. Bonjour. Loba na ba mama ba otala yo dini basunga opo na nini. Basunga biso na mbonga garantie na biso esili. Basunga mbonga garantie hein. Merci ba osunga. Bomoni vidéo wana bomoni mwana wana ya mukie. Mineur. Ce qui compte ça mwana na âge. Tu connais qu'on va ba 6 ans, 7 ans. Kasi mwana wana leli. Alobi ke bosunga biso na garantie. Toza na garantie te. Est-ce que na âge ya mwana wana akoki ko yeba kombo ya garantie? Mwana wana leli na kombo ya garantie pour ani popino ba politicien congolais boza mitema mabe. Biso na ba âge na biso, na âge ya mwana wana tangu na zalaka mwana mukena yeba ka garantie te soki la kisini. Kasi mwana wana leli alobi bosunga biso na garantie. Na yoki pasi, na yoki mawa, na zo filmer la leli posa na tika ko filmer. Ah ba politicien congolais. Est-ce que bino bolingaka biso? Est-ce que bino bolingaka na souci ya peuple? Pota la bana wana, so landi histoire mona na bota la émission ne koti. Na moni bino bozota la émission manike ke makala, manike na sindi ya koti. Mais pona mboka bolinga otala émission te. Est-ce que ça makama manike na sindi c'est important? Est-ce que makama manike na sindi tali biso? Est-ce que makama manike na sindi repesa libération na Congo? Makama manike na sindi ko ya libérer Congo? Pour la démission ne koti ya Maman Dorian parlons-en. Pour la démission na descendre na to ça qui on a kuna Kota maluku. Ah. Na leli na okeli mwana na mawa. Soko la ndi histoire mwana wana okolela. Mwana na bande ko fana na est. Ba parents na ba kufi na guerre est ndezo ndunga na boy. E muta lokoti ye ba yene na Kinshasa. Ah na Kinshasa bango bibale mwasa mobile ba carbone mwana telengani. E lelo fondation na bo mwana ki orphelinat na bazwa ki mwana wana. Le nom de Tolo Babola, ni moi na lobby, na orphelin na bafana ka baliba benga na bango pour ni garantie na bango esili. Ah! Bino bato mbongo bo na Congo ebele. Oh, pona bozo so na ba musicien ba instrument. Pona makambo ya junior, to moni bola kisi ba mituka ba beda shu boza wapi. Tant que lo ba ke makambo ba junior eza ba vanti pona makambo boye. Ba ne bele ba souffrir na kin, bino ba beda shu boza wapi. Mais pour la junior, tout le monde qui vient de junior, bon filmer junior, bon sommet junior mituka, bon famille si papa junior, bon père si bango bon, talabana, tala moi obina qui passe ya, moi na muke bongo, aye ba garantie, abi kena aye garantie, on t'a payé maloba, tant on a posé une question, on t'a soufflé maloba zate, ngana ye, ne Maman Doriana simba qui est boy, ye moko, bon sunga biso, toza na garantie te. Tu as bien été libéré de la vidéo, le quoi, on a beaucoup de passer, mais la côté belete, de GC côté belé, bon consommer émission, on a parlé à Maman Doriana. Bon, la émission, on a beaucoup de là. T'as la Ajaban, on a tellement ça, ma mousse, bon, là, là. Bah, la qui c'est moi, bon, t'as la moitié dans souka, n'a moi, na bébé, t'as la morceau à mousse, là, là. Est-ce que dans le Congo, tout ça, on a bon côté, quand on te montre, les politiciens congolais, ils t'aiment, ma belle, et si mon voix, bon nous ni pe bon tika boni ko tika te ka mbongo wa Congo boli ya kango et si bon nous ni bon tika pe biso ba jen toli mbongo wa Congo tala bana na ndenge ba olela
Bana muki depuis tant ni eloko kolia. Pona nini mutema mabe boye? Pona nini mutema mabe na ba politiciens congolais? Boko kufa pe boko tika mbongo ngo boko kena ngote. Osunga na yoka kipasi na fa na tenga binzambe. Pourquoi osunga biso batoto zanga te? Pour que to sunga bano na kongo mo ko mata na nzete te boyo buko te na poche. Na leli na yokel mwana na mawa. Auti este. Bapanga na ye bakufi. Aya wana kongo bato bazwa ki ye. Mwasa mobile libale kufi atelengani. Ele ofe no bazyo baso nga babenga na bango na garantie. So babenga bango na garantie le ba bimi libanda. Mwana wana kokende tela mitema mabe ba politicien congolais. Na moko eza bien organisé. Boko yoko so bana wana te bo encadrer bango bien. Bo fansa bango. Bo tia bango place moko ya bien. Et merci na pasteur Dieu Lompinga na artu o salaka. Mais ko tout moni mo mikoleleke belé ba kambo sala ko sala yango lisuste. Nous avons chaque année, chaque fin de l'année, nous reçoit biloko. Nous avons sunga yo. Apambola, après ça peut ba partenaire rebelle, ba ya ba chao maboko. Ba ta soutenir bango wana ba maman océan, ba pasteur Dieu Lompinga. Pour asala ngote mazana souci ya resunga. Mais ba oh ba sana ngomi tema resunga zata ba zolinga kaka ba yiba, ba so mbongo ba tana poche. Tozana bino, ceux qui commencent à bino, bino bana bino banfomaka, bino banfomisaka bana bino, bino ko tangisa bana bino na poto, na kongo biso to kufaka to sufaka, kolia na pasi, soko lia na tongo, na poko kolia te, soko ka to kolia na tongo, oyo kolia na poko, na bino banfomaka bo nuru ya bo ko mikolo. Bo yiba ka mbongo wa Kongo, soko na bino ezali. Boya isu na 2023 ngo bo lo baboya to ko voter bino lisusu. To kotala ceux qui biso to ya ka otika bino. Tokotela soki Congo ngwese ya bino. Trop c'est trop na Congo. Batu ba souffrir. O mboka lolenge ni na aja mona na muke wana. Ayeba kabi tozana garantie te. Bo bimisa biso. Ah! Koto totali ba député ba 21 millions. Koto to baluki misu totali ba pesi ba député ba palisade. Koto to baluki totali koya pa pe bimisi combien. Koto to baluki totali boye bimisi combien. Tala degré ya mboka mutema mabe. Ba politicien après ba yeba bisu avec 2025 to voter bango. Ya balusi misu tanga na tena tous les Congolais pas mutema malamu. Eza ozana 4, eza loza libanda. Na bitala émission ane uti kokota. Parlons-en. Oh moni to tchelo go ya maman, to tchelo nya maman Océan, to tchelo nya maman Denise, to tchelo nya maman maman Olive, to tchelo nya Félix Tshisekedi. Bo consommer mission na bo kolela, bo yoka pasi. Bo consommer mission wana. Bo landa émission wana bien. Oh non ça on terme là moza na 4. Ya Congo, oza libanda. Yo benga biso na Océan du Congo. Tinda lisungi na komona biso to kena avec image na témoignage. Bana bana muso olala te. Bana na ba benga na bango kala mingi te. Kasi on tombe na kozambongo, ko sombe na ba musicien d'instrument. Yom tombe na kozambongo, ko no pesa ba musicien pour ba boaka o libanga. Kasi so pesi ata ne fils qu'ata $50, ne fils qu'ata $100, to sombe la bana na combien de mousse. Ne fils qu'ata un petit moyen mobo, bo pesa bana pour ba bima libanda te. Pour les Congo pe na minute to pe na période d'amboula. Et aujourd'hui so ba benga bana na ba vendre des sous-place na temboule bandi ba kosuka wat. Peuple congolais. To lingambo kana biso. Peuple congolais. Zana souci en décono congolais. Donc na okil mwana na ma wana bi Zambe. Ngai kabuya so na zaki na mbongo lelo. Mais na adopter mwana wana. Soki na zaki na mbongo lelo. Mais na adopter mwana wana. Pona okipasi. Na ena ngambu na biso. Président Martin Fayulu Madidi. Bata président Martin Fayulu Madidi o bokolanda. Bon ça président Martin Fayulu Madidi. Abeta tatu, ata l'orphelinat banana a soutenir bango. Son excellence Adolphe Muzitu. Yo sunga déjà. Tokenda ki na ona kwa mtu tokenda ko sunga. Tala banana. Bo ba politicien o bazana bango ba osala. Musala bango eza ko zo ba mbongo ba bomba. On dirait ba okena ba mbongo ngoti partout ba osala. Après 2023 total so to voter bango. Mitema mabe. Balokuta. Yango no so bo osala esi matin na Congo. Po le ki mitema mabe.
Nous sommes comment bon ça les simba te. Tala bana ande ba souffrir na leli. Na filmer na olela. Ah, na aja mwana oyo. Ayebi ke ba na garantie te. Est-ce que nga na ajo kabu to na bande ko kona n'époque ya papa na biso Mobutu. Est-ce que na yeba ke garantie? Na yeba kombo garantie sur l'accès mais na aja mwana yebi ke garantie ça te bazoni nga ba benga na biso. Oh mokili. Na leli bande ko nga bosunga apona mwana wana. Bola na video ya mwana wana. Pona mwana wana bosunga bokanga mitema te. Souci pe passe na Congo pona mwana wana. Ba parents na ese ba kufi na bitumba. Ba ye na ye. Muto ayeki na libale kufi ye mwasi na mobile. Atelengani bazwe na orphelinat. Na orphelinat bazo nga ba bengana bango so ba bengani bango ko kende pa mokolo orphelinat tanga mona ba bengani bango. Ya ko débrouiller ki ofana siko bana wana ba ko kende wapi na mona bebe bo moni botala na émission mama dona na Sabino nde ba présenter mwana wana. Ah! Est-ce qu'il y a un Congo Batombongo Bazate? Est-ce qu'il y a un Congo Mtomtema Malamu Azate? Batombongo beaucoup mais ça dans le Congo. Batombongo to mona ba mise ba obo kabino. Batombongo to mona ke bo pesa ba mbongo po obo kabino po so ba mise ba instrument. Boko ko sunga orphelin wana te. Pour le dire qui mutema ba boye. Martin Fayol m'a dit Adolphe Mouzit. Bata présent ni Martin Fayol m'a dit bata son excellence Adolphe Mouzit. Oh bozali bana to na kat. Bo benga biso no océan du Congo. To soutenir bana na plus vite. Pour le lot so ba benga ni bango na Congo to na ba mvula. Ba okende wat. Ba obata mawat. Pasi ma na Congo. Ba politicien ba zimbongo ya bango na basi, ya bango na bana bango. Le roi biso to ya rotika bango. 2023 et roi ba to tika bato. Madame ceux qui buka Congo ça la poche à mutu mais ceux qui Congo ça biso nyonso buka Congo ça ya mutu te Congo ça rappelle mutu te to royeba na 2023 pena to royeba ta du sorcier ba sala nzambe ba limba ya banda ko te na Congo musala nzambe vérité alo ba vérité ça na so to bito tanga 5 personnes na musala nzambe na Congo atami ba lo ba vérité à part ba papa na biso ba tika so papa Moïse Mbie ba papa edi na bala na papa na biso Coutinho bino sa botikali balokuta lelo so mbako kufi pona bino basala nzambe ta lelo distraction bino bana bimela biso pona makamambo le cardinal na mbongo alobi ambongo alobi vérité bino bobo yango poani bino nga balo ba vérité po bino ba passer lokuta ba ko sa ya bolia ka mbongo ba faux pasteur mibi l'escroc ya ba pasteur. Mais bon na koma ranki. To vola to ranki na sini na manike mabe. To ya suté resu ranki na bino ba pasteur contre ambon. Ambon alobi mabe. Ambon alobi vérité. To souffrir na Congo bino mona mabe poani. Bon moni ba kama maman alobi mabe poani. Ambon alobi vérité alobi ya solo Congo to souffrir. Bino so mesana ko bomba vérité. Boira ko sa batu bolati botei mais bombi vérité na CNP. Boli pa bonga bom. Ambon alobi vérité. Le lot attambon à l'ongwa si manana ya ki cardinal na tiki to raisonner ça on va zalaka le bara vérité bino to raisonner ni pas na bino et là ni to raisonner pas na bino de scroix ba pasteur bocha ka bible na lipeka boko sa biso botema liboso boko so frappe nzambe boko lapa na suki na nga bandeko émission le ezalika 6 mois na wana na ko pas utile lelo pona mwana wana kaka na soyo kapasi na benga appel na bino bo benga biso no océan du Congo bo ça la plus vite possible pour to sunga bana wana tala mona muki wana ndinga olela ala bibo sunga biso na garantie mwana muki muta souffrir malobate kasi mo ka bimission na mutema mutamtea malamu to sunga bana wana bo s'abonner no océan du Congo bo ko zo ba information bo ko zo ba mission kafu na biso ke na mito ko biso kitaka sur le terrain place que découvrir bana wana ndeko ata yo batindi okende te musika kuna toko découvrir banana sala geste benga no océan du Congo to kitela bana basoma ba musu bafutela bango mbonga garantie po babima te nzamba osunga yo ezaki bongo ya bino kabu alors pour ça mo saponi ngana bino tokutani mikolo ezali koya bye.